Bonjour les amis, voilà, dans tout nabino te sobona kimi na manda ko nabino parce que je pense qu'avec ce que nous vivons aujourd'hui dans notre pays, l'indimité que batebele bazana kimi à moins que bazana batu oyangambu. Non banana na lité ya moko ya mutu ya penza. Nous devons savoir que aucun être humain n'est une île, un tout en soi. Chaque être humain est une particule du continent. Ça veut dire que lelo Congolais nyon surtout. Aza eteni ya Congo. Lelo soke bale ya Congo et kumbi parti moko mabele ya Congo, Congo ekozala diminuer. Et biso nyon surtout to ressentir que mboka na biso e diminuer. Biso nyon surtout to se sentir diminuer. Lelo ko tuna te, nana zuma tanga, nana échouer, nana subir injustice. Chaque personne a koufeli. Eza yom to koufeli. Chaque personne a subir injustice, eza yom to subir injustice. Parce que faut comme la capacité, il y a pour sentir, comme on dit, le soufflet d'une gifle infligée à une autre personne, quelle que soit sa couleur. Il faut sentir que oyo qui passe si on a fait ça là yo. Tout tic individualisme parce que nous on a un mot poste parce que na kata famille na bino bo se retrouver na quand il y a pouvoir aller beaucoup misiko botiki Congo et kufanango parce que mutu nyo surtout irresponsabilité au mutu moko moko zanango vis-à-vis il y a Congo biso nyo surtout subir la conséquence nango. Je ne peux pas comprendre qu'une seule personne arrive à manipuler 80 millions de personnes, arrive à faire baisser le pantalon de 80 millions de personnes, arrive à mettre le bordel même na kataba parti à miner le quoi ba UDPS. Mutu moko. Na koko comprendre te que biso nyonso tout komi amnésique, biso nyonso tout komi lokola ba boma lokwa batu balangwe masanga. Exactement parce que vous soutenir le président de la République, qu'il faut soutenir assassin Abisso. Mais ce qui a décidé que l'imbisaye, ou une décision na yemoko yenan zambe na ye. Ils sont obligés de. Makamuni ni borolo bana ba orphelin Kivu. Makamuni ni borolo bana ba orphelin Bandundu. Makamuni ni borolo bana ba orphelin Kasai. Ils sont obligés de soutenir Kabila ta. Tel niveau ya buzoba. Tel niveau ya buzoba donc. Boza wana boetina bato il y a eu des personnes tellement que va sentir que non il faut tous la kaka na Kabila pour Congo et s'en sortir bo voter na bato ya FCC est-ce que c'est normal na kata ba cerveau ba congolais nazana kanda oui là ça commence à bien faire parce que ce pays part en vrille, part en sucette na yebite ce photo banda ko redéfinir politique na yebite ce qu'il faut banda ko expliquer sur ce que politique est dévo politique est le quoi au côté na couvent et c'est le quoi ko kende armée politique est pour na ko kende ko yiba mbongo po vi na we bonga non politique est pour okoma na service ya population moi la musala ya mboka moi la musala ya peuple avec un idéal na yokana no ba idéo na binote ba politicien na yokana noté mais bon na pour sa pouvoir pour na ça na nini Mutu oyo ozalaki na Congo wana 18 ans. Ye ayeba keloni na osa na Congo. Ayeba keloni na osa na pouvoir ba congolais. Alors bango, il n'a pas trouvé 15 personnes. Sur 80 millions, il n'a pas trouvé 15 personnes pouvant l'aider dans les Missa Congo. Ça veut dire que vous êtes 80 millions de cons en fait. Il l'a dit, 80 millions de cons et il nous a traités pendant 18 ans comme les cons. Il nous a traités comme tels. Et il continue à nous traiter comme tel en étant plus président. On est des débiles tous ou bien c'est comment? On est des débiles ou bien c'est comment? Et on a même Oyo que Azalaki na combat, Atiki combat, to photo limbi ça y est, nenge zawana papa y a alternance. Bien bon mon alternance côté ni. C'est vrai que na mon arabien été, mais non mon alternance té. Na attendre la lunette non mon alternance té. Alternance yango yo. Alternance c'est ça qu'on a tissa muninga foulard. Ou bien alternance c'est ça OK na yo penza. So qu'on a 2-3 conseils européens ça OK si OK. Et puis na ma be oyo Kabila sala ko kindete. Kabila falonga Congo na menote. Je suis désolé. Tous les viols infligés na basi ya Kivu, moi j'ai ressenti ce viol en moi.
Koboma nyonso baboma bana ya Congo pona nga baboma bana na ngai. Yango batata na mama Congo bokoma na milimo mama Maria bakobomela bino bana ovani no kaka normal ozo continuer no kukumisa nzambe ozo agir te ozo mona ngo kaka destin. Eza nini? Cet homme a tiré le Congo, a tiré l'Afrique vers le bas. Il a massacré les Congolais. Il a manipulé les Congolais. Il a détruit la politique congolaise. Il a... Allez, a commis si bissono surtout abruti. Et on va accepter aujourd'hui que les mêmes médiocres des années passées, les mêmes incompétents des années passées, oh yé moko finga ke baza même pas 15 ya mayele, to continue à vivre na bango lelo. Ba continue à diriger les bisons mboka na biso lelo. Mais à un certain moment, soit toza vraiment ba vrai zo batondimi to vandi, communauté internationale le côté du Kambango pour aider biso parce que toza ba bébé, soit toza ba vrai congolais et toza prêt à resala tout pour mboka na biso za la libérer. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ba leader na biso no surtout politique ba sangana ba vanda place moko ba sangana pona bien na biso pona bien na bana na biso na bakoko na biso ba vanda ba luka solution botika nanu ba fantaisie na bino wana to botika ba cinéma bozo sala wana. On a compris que vous êtes fort, on a compris que vous avez des gens derrière vous. Maintenant bo vanda bo luka na biso solution eza nini. Loko boza incapable ko luka hein candidat commun, il y a opposition. On va sortir, on va binisa mboka na kata crise. Bon définir biso ennemi na biso commun azanani comme ça biso peuple to et debino na ko benga na ye to et debino na ko régler compte na ye. Boye bisa biso siko boko ka ko vanda pona bien un peuple bo vandi. Martin Fayulu, Félix Tshisekedi, bo vandi nanu, bolobi bon. Pona mboka na biso, on fait comment? On fait quoi? Tu repères ça bino ba idée. Mais ba distraction bozo sala wana. Na bato bazana sima na bino. Na ba biso oyo. Na ba nani. Na ba. Donc, eza le kola bozo sala dessin animé. On a le bras même Walt Disney. Incapable ya ko imaginer scénario net tout tozo vivre na kata Congo. To lembi comme on a bana biso ba okufa. To lembi comme on a bana biso ba ki l'école. To lembi comme on a bande kon biso ba zo futa mate. To lembi comme on a passé na kata mboka wana ezanga nzela, ezanga mai, ezanga électricité. Ezanga kisi. Ezanga nyonso. C'est un endroit, c'est pas un pays, c'est un endroit. Tolembiango. Alors, ba mouvement citoyen, surtout, ba filimbi, ba loucha, ba congolais debout, ba wapi, ba terre jaune, ba change, ba wapi, nyonso, bo sangana, bo yeba. Et loko nini, bokoko sala, pona ko libérer mboka oyo. Tant que ce gars sera là, moi je vous dis, même le président de la République n'aura pas une parcelle de pouvoir. À part le titre. Yemoko, à quoi se débarrasser n'a été. Il faut assistance, il y a peuple. Peuple. Félix Tshisekedi, il peut dire tout ce qu'il veut dans le discours. Alimbisi, Alingi, à Honoré, à Sali, il peut dire tout ce qu'il veut. Et ça, nous connaissons, et ça, idée naïe. Mais ceux qui ont se sentir, na synergie, na makamwana qui agit. Nana goze la ba pese go. Bozo la mutumu ba pese bino go comme ça se retrouver dans ces pays mais boze. On a bola li pongite bo koti koma. Chaque personne doit acquérir la capacité à s'indigner, à exiger le respect, à exiger un pays un vrai état de droit, pas un état d'endroit. Et pour ça, nous devons nous lever ensemble. Bo simbani, bo telemi, pona mboka wana avec des actions, pas avec des tweets, pas avec des publications, des posts, avec des actions. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Nazo mona te batu amayele na biso na Congo, Kabila zaki na raison alors. Alors ceux qui batu bazako comme bazoba po bakokana na ye po bavana na kati ya mboka wana ba yiba ka mbongo batonga ba ndaku na bango na batongela ba makangu na bango bandaku là maintenant c'est terminé ba blague et sili ozaki e os ba voter ceux qui wapi wapi oyiba ki ya koyiba oko diriger mboka wana te oko diriger mboka wana te parce que na moni netiko a fou et demi. Fou et demi. Faut comme biso surtout batu ba mitu échauffé comme ça batu ba comme ça ba dirigeant na biso ba comme respecter biso. Non mais naza vraiment indigné naza na kanda et na lingi lisusu ba blague na makamba Congo te.
na lingi yango lisusu te esili ekoki oza na baaction oza na besoin osala baaction to bengani to kutani oza na baaction te tika ko distraire biso ekoki bato alamuka bata cash nga kutu na benga kabino bala mukash parce que bino surtout boza bandeko boza bokola ensemble bovanda ensemble bosololaka tokoma na capacité ko vandisa ba leader na biso bavanda po mboka oyo on va tous crever et si vous vous rendez pas compte ndenge congolais bozaka toujours na kati ya réaction le boza na kati ya action ça sera trop tard pour ce pays merci.